Ouais, tombé du ciel, tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel. Et le romoro batufo batala mingi. Et mission oyo, ezolobelela toujours bien fait, toujours exploit ya we rason roi de la forêt. Alex Ntima kobosa na te Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé ba ana tona catastrophe. Parce que c'était loin de la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima en tout cas boze la boyo quand tout sola même pas pour une heure de temps 30 minutes. Nabi qui makamutu boza na mon besoin na bosona bino calmement posé. Donc ils ont un problème. Mais vous la Moro Tezoya maman na bon mona ko tout fois te ba so na bien oui membran donc so on a kapolo ministère des fois te. Voilà, merci beaucoup Tima qui bon na résident. Bonjour, bonsoir, na ba abonné na biso surtout ya Tombé du Ciel TV. Ba mbote sika bozali bino surtout, le toza le 10 mars 2025, toye na ba news na bino ka ndenge za la kaka. C'est votre serviteur Elgo Boyenge. Nicolo Tobito otika sous tante ezaka pam pam. Donc pour public na biso faut vous toujours informer na ba news na biso na kati ya chaîne na bino bolinga mingi ya Tombé du Ciel. Yango to senga na ba oyo tout bazo s'abonner na nté na Tombé du Ciel, bo s'abonner, bo se retrouver na ba news na bino ya kitoko o bolinga na ba artiste na bino préféré o balinga na ba bonne musique. Eza awa na kati ya Tombé du Ciel nde beaucoup to ba news o e fandisi makambo. Olobi na on na biso ngamba makanda wera son. Donc blague écoute ezate va to kota la muzindo ka ndenge zala kaka émission la biso lelo le 10 mars va to kota la muzindo ka ndenge zala va to banda to banda na ba mo ba dédicace ndenge zala kaka ndenge to banda émission la biso sambote tala le 8 mars hotel oleka fête ya ba mama ya monde ba mama nde basala ke ba bota biso ko sans bango mais ngana yo tozotala émission to ngeto zalati et on a profité pour couper sa bonne fête na ba maman nyonso to ya monde bonne fête ya journée de 8 mars 2025 ba maman nyonso to bazala mokili sans plus tarder maman oyo atika biso mama Bea Boyenge pe asona o abota iko Boyenge donc ça y est ngana zalate ko. Donc, aza toujours na mitema na biso. Mwana na yo osala toujours musala. Na bosanité mama oyo asimbinga na kati ndako o babenga molongani na ngai mama Céline Tipola. Babi mwasi azanga mbanda ko. Ozala pe na mbanda te. Donc deux fois vous te ko. Mbote si vous allez. Sans plus tarder na bandi ko pasa ba mbote. Moi mbote dédicace kande zala kaka. Notre boss Alex Tima nakati ya US bambote si bozali tala yo patron la bosente Yannick Kinia Rombox babi mutambongo aza muninga na yote amasa na yote Yannick Kinia Rombox la bosente Max Kabea grand prêtre nakati ya Cape Town la bosente chez Dédé na Wembek
Motema Mama Ngoya bambote bele place ozali na bosente na wembe kaka Shelenkoi babiso ko nga besoin mela pena bière ya Pio Shelenkoi na kati ya wembe ozwa bière ya Pio ekichoma motema na bosente mon vieux Kwami Mabanza Lumanisa ya komisa poto simandako na Cape Town donc blague kuti zate bambote siko zali notre vieux na kati ya Cape Town na bosente Mboshi ya Tibana Kanga TNUF en otage toujours TNUF faisait toujours en otage et pas Mboshi les passe à Tibana bambote belé la bosente Christian Bachouli les États-Unis la bosente Freddy Alvin Logi na kati ya King mon bof bambote si vous allez quoi motema Maman Charlène Chula Maman Mapasa quoi bambote belé place bozali quoi na minute oyo nazokota na mozindo ya émission na biso ya lelo ya le 10 mars 2025 kaka ba news kana ndenge zala kaka tokobetala bino lisolo ya matanga ya Zulema o BCBG bazolela BCBG azala matanga azolela Zulema ve mokto na eza lelo le 10 ainsi tolanda ba image ya programme ndenge ezoleka ndenge ba misi programme tolanda non image ya programme wana moi quelques minutes une minute boto zonga la plateau comme ça to beta moi les solo ko ndenge za la kaka Mais on garde avec soin les conseils d'un ami que ses habits. Le cœur voisin vaut plus que la case voisine. Diana Mudondo, Gesu Diachichi, Diambutade. Tulengi Uga Salabundi la Tulo, O Maniataye. Kalengi le Kansenseko, O Maniataye. Sous les Maléli. Mais on garde avec soin les conseils d'un ami que ses habits. Le cœur voisin vaut plus que la ndenge epimi donc sans plus tarder donc bateau tout on a dispo lelo le 10 lundi le 10 ve moktuel eza place ya kobunga te eza na espace Ave Marie place ba kosala ve moktuel ya ndeko la biso Zulema le lobby le 11 et bien me bongo na métropole et nani na cinquantenaire après wana destination ka ndenge zala kaka na ba 12h destination métropole cimetière à métropole donc ndeko la biso Zulema que son âme repose en paix BCBG Mobimba donc courage na papa chéri malgré tout ba matanga ngo landani eza mokano ya nzambe nde apesaka yepe moto azwaka merci nasi to l'équipe la suwana to landaki pe bandeko ya BCBG balekaki lobi na émission na biso ya biso mama na biso ya Karibu Variété balobaki ke après matanga bazobanda ba parcours ndenge zalaka po 20 ans déjà ayindisaki Paris comme bouger bana grand reine betama donc et yinda banda wana doti lelo alors jibe piana margi ba matanga oyo donc Roger Ngandu après ça déjà message après matanga donc magambo repesama donc ba programme ezo Roger Ngandu yemo non fa beta non ba non fa kende espace Schengen ay ba ndenge nini ba olandela ba contrat na ba producteur ba contrat ba derrière contrat mo beta le 10 mai na année oyo concert wana les a maintenu na Maribel les a maintenu à part ça donc ba olandela so ba contrat mususu ndenge kaka tozomona PV na biso Igwe de la Forêt à côté sima ba dossier kuna na kati ya Hygiène Arena oyo pesi mbutu faire écoute donc méconnaissable la minute donc ranking ezongi sous na vie donc BCBG balamuki
BCBG le roi balamuki donc matanga eleka ya Zulema pour pesa bino ba news ndenge ba contrat mususu boya. Voilà. À part ça to leki to kesiko na guerre ezoleka entre AJJ na Lacoste. DJ Lacoste na AJJ. Bandaka ka grand reine beta Adjani akoka koyemba te. Acha boye mwe kale. Epesa makambo. Lacoste pe alobi kuna donc mwe zo kale pamba te azozo ba vocal na ye azoyemba mpo ani. Ifara yemba ba vocal na ye moko. Yazo yemba ba vocal ya Lacoste. Adjani pe koto alobi voilà za catcher américain hollandais. Sans plus tarder, awa to betara les solo rara pambate. C'est fika wazawana a balancer biso. Donc il lo moko boye total ndenge guerre na bango zoleka question réponse au baloba. Adjana lobby koto guna Lacoste donc na ndenge zo préparer pe concert na ye à Maribel Toland. Ngapena koto na balongolango voilà ngana zananga mutu ba drink te quoi bana obenye mikolo kachira meke parce que ba masse wana ningi na biso ba podium ezala ti oh yo mutu ba kwiti te bon c'est la biso ta vocal et ça travail non na yemba na micro na micro te awa ekende bien pour ezana en direct na caméra vocal nini olingi na salela yo ba vocal no likolo wana yo pe tamsi ba komo kanso ba likolo pe ba voix no ko kale ka ko yemba te na batela vona nga bien Mama obisaki na saki mbula beti ezali kolo na tata nzambe na mapata. Oya bakutite. Wenge musique à maison mère de la forêt et pas ouais ranson ou abeta concert na Arène à Grand Paris le 15 février et Outiroleka donc et BLP bachara sous badatité. Mais les carans ont des missions, balobara rebelle, mais yo au check quand même date. Tous les la même les can émission, ba critiquer qui yo, ba chaper ba date ça va bien. Yango to lobini, ba merci ba message ni. Ba to ba sela yo be mission, ba chaper ba date bien ndeni. Échec. Donc sur ba lobby, obi mikolo to lobela ngoni. Muto zolo ba trop. Aza ko bebisa. Et sali nini? Obelo bomba. Échec. Et sous la nini. Tout l'équipe biso zala pour la news, tout l'équipe, tout côté les news monté c'est basé belé. To beta les solo faire ego là, a oti ko beta les solo ya wenge. O epesi panique. Na mokili. Mais faire ego là, a beta les solo oyo ya wenge onga na yebi, oui, a beta les solo ya bien. Et puis c'est vrai, au biso toza la banda loa to mona ki faire état malongwe staff London na ngengere ayebo ya na bukaka na umba de gens na beta li solo déjà na beta wanga na tomber lycée ne faire ya la umba de gens na bukaka et belé bakanga onga golo nga nani oyebi ne faire la banda un mot boye eza bien banda ko expliquer bino parcours na ngenge zalaki donc faire gola azobeta hygiène arena vient na épée de la forêt na ebité batu musu balobi ke wera alamuki les grands formateurs à partir de grand arena ne va pas comprendre que on dirait faire la similaire ou la bilo que ne betara ba concert salara ba nini comme ça peut ba fanatique à maison mais ba golo et puis si maman na polémique peut-être ba golo ba il fallait ver assassiliati kananu et ils étaient en faire veut pas que tu sur li bayara na hygiène arena et puis ça passe doze batte guerre yo et osuka wapi ba misusu ba komo binisa ba clip wa vie jaloux que vie wana se kazalaka jaloux que vie wana wera son zaka jaloux faire oh mais vie on la carrière na ye
voire même kutu adedia qui est na concert bagolwa balingi bongo to babi vie il faut tika kolanda nzela affaire ndenge tie libaya na hygiène arena eza lokola azolinga take fere a récupérer bamagambo apesaki fere selo bagolo mama na polémique biso tozalaka mpona kolandela bavestigateur topesa bino banews ka ndenge ezalaka kaka mais Werason toyebi ke wana petit na ye akosala biloko wana te mais bagoloa bazoloba ke vie aza jaloux totalaka ndenge makambo ngo eleka totala hygiène arena na affaire ale badate ezobima JB pazoya toyebi te jeune na nango mpa bima lisusu Kofi pazoya obanda Kofi atie na hippodrome ya Paris fali bazoyokana te toyebi te soki bazorécupere babiloko na bango oyo basimise bamisie na bango toyebi te ezoya mabe babi balider akala bazongeli masolo donc wenze ekoti mobulu babi mpuku ndeke nchaku prépare mbangu oyo aza ya kolala etali tala balakose balamuki bango wana babeta bamaribel donc lamuka bolamuka biso topesaka news wana toleki toza lisusu na dossier moko awa ya matanga ya Zulema oyo Kisinjora aleli na monoko ya mboka Kisinjora aleli Kisinjora alobi ke papa chéri alimbisa ye alingi na ba problème na ba fanatique ya BCBGT sans plus tarder awa eza makambo okutu soki toye nango tobetaka mwa image boss figa ni atela biso ngo toyoka nanu Kisinjora ndenga osenga ba fanatique ya BCBG na JB pia na pa makosela mamu ya mwana chuka mtuluki nga so makambo la so be mazui manoza te pona makambo ya makambo ya ba musique ko mina matanga to kenda te na ba kosela nga oui na ole yakata na ndako mena susina zala be yana le lazuli mabutika na le lazuli ma yana zanga na problème na ote ya na sala nga mabete na vito zala bien ka le na solo mabe mukuru ka le na solo mabe makambo ba bimisela nga na internet ya et puis moi tu vois moi samba kuna loba mais makambo loba kuna ye moko mutaluka Sandra ya loka Sandra zaka ngelu kelanga ba problème ka pona tala ke mission na ko sa jibe mabete timu kele kufa yebi nga bien batika ngana la ya Zulu aya matanga segete abanga ka ba robeta ye famille BCBG etika Kisinjora aya alela grand frère donc à part ça Kisinjora kaka yo wana zesu na guerre na Odile Manzaka toyebi te so bazowelela nini na Odile Manzaka sans plus tarder tocha audio ya Odile toyoka ye ndenge répondre Kisinjora Kabongo ya 5 joueurs, bande de vétérans. Solo. Zana solo non qui peut comprendre. Palmarès de l'histoire en Nigérie. Premièrement, na chef sourité. Na banana wingé, tilelo na wingé. Déjà première devoir au ça a été en moi. Na la pesi merci na wira. Voilà, pour na zaiki na tilelo na zana. Yo ce qu'il faut pesa merci na héritier, muto amoni so poto mutali boso. Mwana wira. Bon, na kina la deuxième sujet. Obetela masola kala ya sera Mobutu, Mobutu alo banyanyanya, o to sola kilelo. Kilelo za boye. Luka leader moko ya munene, je te dis leader ya munene. Avant pendant 14 ans, sans beta concert na poto. Yaka bima na libanda sala promotion, opesa résultat au biso de pesilelo. Deuxième KO. Na lobi bien, Luka leader ya munene. Quand je parle de leader ya munene, abi Luka leader ya munene. Avant pendant 14 ans, beta rapport tout concerne la pototé.
Papa Rose, c'est bon déjà pour moi si Manzaka et tout, déjà na devoir au Kufa. Péri Kochate, voilà problème, il y a aucun de somba talent, nando qui les soit Moscapin, on s'en va à basket, catch. Vous avez fait de la tolo na catch ou la tia marche de santé. On dit catch ou la tia début. Il y a pas joué à l'équipe. Tout le monde a mobile, on va te pour déjà la personne par KO, et puis déjà qui n'a là dans le catalogue, donc voilà pour te évident, ça sert pas. Pour le bas de date, date bâtir à tes beaux dans un calendrier, 0. Dans le bas, est-ce que donc il est bien et beau dans l'église? Là, si vous êtes courant, pour le baron, est-ce que donc il est bien? Parce que des émissions dans la caca, émission mi balé, belé. Parce que des émissions dans la outil les mandats dans la salle, va comparer à des émissions salava. Pour comprendre où les places ses alliés. Nasi Bolandi, Odi le Nenge, azo répondre qui sinjo na ba guerre na bango. Voilà biso to kota te, biso to zara wala pona ko pesa bino ba news. Awa to pesa la news ya solo, o eza tombé du ciel. Ya boss Alex Sima. Na katia USA na Washington. Donc ah eza news pena donc ya kusamba kose. News ya solo. Donc ah ko to babla ki kuté ça la raté quoi. Na se bino mo bozolanda donc to leki mpanzi wana na si to komi peut-être na suka émission na biso to beta lisolo ya suka ou peut-être eza moi imo mais ya ba artiste o Weranson akangami na lift na Congo benga essentiel o benga essentiel biso ala monde anglais to benga ngo lift de la forêt Papi Kakol Sankara de Kuta bakangami na lift tola ndangona mwa mukeka ko bongo to zonga komsa to panja teke voilà moment inoubliable, il faut être en archive. Tokangami na rata sensé voilà. Mampata, tu quand même la chanson. Moi, je vais au Bengi. Tu quand même la chanson. On est 30 minutes la chanson. Donc voilà quoi. De la forêt, vient à Bissau quand même la lift na Paris. Na rata lift donc ils aient na ninga amour, il y a humour, il y a aussi kaka. Omoni Sankara de Kuta emo kuta zo seka donc kakola kufi kuna oseka donc na batu so bazala ki ona donc na nenga ya moi bien to comme juste la fin de l'émission na biso quand les alara eza suka émission na biso lelo pona leto suki na no awa mais quand les alara to ko suka bongote mo ba dédicace à suka comme ça to kabwana na nenga ya bien quoi et on sans plus tarder na opesa mo ba dédicace à suka les alara la patient ilo le carambongo na rata Johannesburg patient ilo le mutambongo nga na mona car etoni na ba reine patient ilo mutambongo na bosente mama sisi na Witbank motema vie parti chingola bambote belé na bosente lili décor na USA bambote belé na bosente enali gové mon général ampanzi wana omona na docteur V. Donc si bafani wana donc kitoko quoi na bosente Astrid Mambika la haute couturière na kati ya king muta simbi lamba so oza na besoin pena ba betele lamba ya bien na kati ya king donc Astrid Mambika aza wana pona bino quoi faut contacter yo oza na dessus te oza pena elamba moko donc ya kitoko quoi donc to suki awa na émission ya lelo donc na bosente Dodo Maziza la rati ya Bilbao bambote belé Maria Kombe babi mwasa ko changungite quoi bambote belé na si lelo to suki na à la prochaine bye travail même qualité ni pièce à Berlotti oui ils ont 910 €. OK 910 €. 910 €. Mais ce que soit dans la boutique, on s'en a pris assez. Bon. Donc, quand on a la biso,
ils ont côté donc toujours ça la même qualité mais tu tiens au prix assez vraiment donc est-ce que mutumo batunde est-ce que photo timbela parce que place au kibimsa 910 €, oye awa to pesa on a fond bon mais même qualité. Voilà, nous donnons même qualité au lieu de nous 900 € quelque part et puis mon travail ça ne qu'on a biso zawana et ça soutient tout c'est soutenir quoi. Les rois de la forêt mobile ici déjà m'empata tout ça awana lumière, la lumière de Turquie, bien baptisée par Mampata, le général de Depanzo. Les voies de la forêt Nazoya, Denabaki, Banawenge, Kozonga Nangai Boyeretu, les rois de la forêt Mbalamo na Chicago, quoi, tout le monde a Tokoma. Il y a souvent monde dans la forme, oh, tant on l'a tant de coups dans les rois de la forêt, donc ça attire la boutique parce qu'ils ont vraiment collection, oh, on a cette là.